c'est la mauvaise foi. Mauvaise foi et Ananga. C'était quelqu'un qui était comme un saint. Ok. Un saint ne peut pas devenir diable balamoko. Ceux qui Félix Aza vivant l'élo, ils ont grâce à Nzambe. Politiquement, ils ne savaient rien. Militairement, ils ne savaient rien. Mais là, il a compris. Nzambe kaka mutabiki c'est to comme na eti l'élo. Oya bomi na mandoki na oya bomi na nzala. Po bango tu bazo kufa kaka. Po atoke mopanzi ya ba rebelle, ba pe bazo kufa kaka. Wepela mopanzi ya mboka tozo mona ndenge mboka ezotambola. Yo pe loko za ba ike moko ya mboka. Yo siko na malobanga na tuni opesa réponse opesa. Mais mon frère, oyebi soki congolais zoko kufa na nzala c'est lui-même. Lui-même congolais il veut se tuer. Non vraiment. Nazo senga na peuple congolais. Bêtise et continuing na diaspora. Éviter ce que vous comprendre. Si tu comprends. Est-ce que le peuple congolais, est-ce qu'il va permettre Bisso, tous les gens sous mon mukene, tu vas dans sala pour te calmer nano, bah chronifois tu vas. Si bon à droit, bon à droit. Est-ce que tu coquille qu'on s'organise? Parce que ngala ko banga. Défendre bon. Donc ngala ko banga. Ngala soki na ko na obanga nini? Ba blubaka. Ba benza ka voyou. On veut me ko senga. Na pourquoi comme kiwana moi je sais parce que nazalaki na tout sali masolo na ndinga sali un certain moment il fallait que biso tout aux années si kawana ngana équipe nanga to se retirer parce que zarande ni bosangani bino nyonso tango bosangana bino nyonso bosali na réunion après réunion chaque camp ezongi na ko sala nano évaluation lisolo ngozandi tango biso siko to se retirer to sali évaluation lisolo na pesi mot d'ordre d'une équipe nanga bokanga ba téléphone à 4h du matin mutwana a otrair bino yo somona wapi boki opération yo moko oziki sesi kango yo moko mi filmer ou publier yango benda na film OK musala et senga ke place wana eza place à risque yo moko sali opération yango yo moko filmer yango yo moko publier yango na ilongi na yo o mona te que ça ne va pas. Départ il y a Kabila parce que Kabila Joseph Kabila a fait souffrir les Congolais pendant 18 ans. Combat na bino surtout ezali que Kabila aza rwandais, Kabila aza étranger, avec ko diriger Congo té. Alors lelo oyo tozui de père et de mère na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi. Depuis mandat na banditi lelo. Est-ce que retour ezali pour ba Congolais bazola na kimia, bazola mkana kimia? Mais oyebi kinga soki lelo nzaleza na kati ya ndako nanga. Bana nanga ba ko se révolter ba ko telemela papa na bango bi me yo ndenge ni bala réseau monana yo zo keneka ko lena bandumba na palais lo ezate. Donc cela veut dire ces gens-là babana ko lata elongi ya même bazaki bankoi. OK. Parce que tant on nanga a proclamé élection il y a 2019 je crois 18 ndeko Félix Tshisekedi président de la République. Na simana yango bazaki na plan B. OK. Donc banda ko kanisa ke bon voilà muto yo to sakana peut-être na esprit na ye après tozongeli masolo na biso. Babosani pe muto zaka mutu. Ata yo zo kanisela na mutu na ye ke azali mayele te. Mais Nzambe pe apesa ka mutu sagesse. Neti bato ba yambara bango wana na bandaku na ba restaurant ko mettre bango en garde en fait. Voilà. Bango ne ba motiva bango. Ba fille oyo, omoni ba fille oyo ba osala ba bêtise mikolo. Peuple défendre. Ba fille oyo vraiment bazo sala bosoto nza. Nous sommes un peuple bantou. Il y a des choses qu'on ne peut plus à tolérer de vos vandina mama na bino oyoka bozolanda. Ba émission yo ba tebele ba famille landaka ba vandaka ngo penza na table na papa na bana na ye ba ola na biso ya ba Congo omona jeune fille moko boye abimisi ba biloko moko boye zolo balo zo finga wala photo solo lango tozo ibati opposition kufi to ezani Fayulu Moïse Rex Kazadi tozo ibati sur opposition to ibati pe nanga pe to chaye opposition tozoye bate opposition kufi to éviter ka ndenge yo mtu toze ngala omolo nde charge na ndimano ngaba na pesi yo pifu
Merci. MPC wana penda po oyo ozali moko oyo tokolakisa misapi tokoloba mpe nga mpona na okatonde oyo mpe tokanisaki koza mpe yo. Merci. Mpona kongo ezala na batele pouvoir na nga yayo eza ya mutu te eza o eloko na nga nde chef opposition kanga ngai opposa nyonso fo azalaka nsima na nga opposition komi yayo. Bilan il y a Félix politiquement pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays, infiltration, nini ndenge tolinga ko lit na biso kende ko dénoncer que le pays est occupé, les Rwandais nous sont en train d'occuper une partie de notre pays. Ça c'est positif. Mais de l'autre côté, comment la souffrance du peuple côté kunana no babongi cité. OK. Alors encore il y a Rwanda na RDC République démocratique du Congo ou esalamaki na États-Unis. Est-ce que accord wana parce que nga batuna nga dembo siko mambo accord ngo ezalaka na ndenge ni ba congolais balinga bayeba ou peut-être ba comprendre le langage politique té même ça sera une occasion à travers yo bayeba accord wana ezalaki na avantage ya Congo to ezalaki na avantage ya Rwanda to na protection il y a les deux présidents au bazo diriger les deux pays d'Afrique. Bato balandaka politique à Congo soki na kosi ba kolobelanga ngo na ba commentaire avant que Kabila akende atika pouvoir. Tu sais ce qu'il a fait? Il avait tout donné les pensions prématurées ya ba soldats nyonso oyo maréchal même azalaki nano apte bakenda aboka bango tout bazwa ba pension sima atikala konome ba officier moko ya sika ba officier wana ba généraux wana aptango anome bango a rassemblaka bango tuna kinga kati na réunion moko munene ba filmaka ngo ka muke hein azofinga babilo mususu donc vous sentir peut-être que non ntemesuki Mishikoyo, tu as un bon rabat. Mais est-ce que ce que tu... Non, il faut ça pétition. Tu sais que pétition. Tu sais que tu as peuple congolais. Tu organiser pétition ba petit. Baba na pour ba petit tu wana na ba tu wana tu basaka ba bêtise. Est-ce que ça m'a bé? MPC bozana système d'adhésion, ba fiche ya osomba. Non, tu as na carte ya membre secrétaire na biso madame Menorda Di Masamba yende mtu enregistrera batu nyonso alobi suni et comme obeta mana ba métro moi c'est comme ça ngao ba visa ka ba 1 million de ba mususu ba somba ka ngunga na ebite mais ngai za ka boucher l'essentiel malobe comme comme si comme au moment ba comme ko interpeller ngai siko na ba métro mais ya na place on le bagage mais yo mbala si il faut le babo parce que tout ce que je dis ici les amalo baba congolais ba yebisa nga na nzela. OK. Ma réponse mususu ozo mona ba poser une question mais na oloba maka mususu ezali makambo batu bazo tinanga to ko solola na no biso moko bana mboka toza mo ebele babe masombo Martin Fayulu batu nyonso wana je dois accepter le dialogue. Minalobi, je dois accepter de dialoguer. Félix Tshisekedi n'est pas notre ennemi. Vote présidentiel na niveau ya diaspora. Pe alobaki ke o ya reporter garant ya tia candidature na présidence et aux alapé bien. Tout le monde qui Rex Kazadi o abundaki na bino mais diaspora botikala yo soutenir yete. Jusqu'à ce que Lelo a se retrouvé et pas ya nanga. Alors, moi qui a soutien wana na vis-à-vis Rex Kazadi. Et ça qui pourquoi? Et ça qui ne l'autre mot ça qui obino vous déjà au courant biso peuple congolais to yeba kité to ezala ka bomona ka ka ndenge ezala to obunda wana ko maka munaye mutu na mutu a mitaela yimo. Arnold de Fuma ya baimboka pamba te ndenge toyebisaka bino kaka biso toyiba congolais toza ba congolais masoma koleka na mboka tokoloba yango po eza makambo ya mboka wana eza mboka na biso naloba yango ntango nyonso ke biso toza ba congolais je suis congolais toyiba congolais ntango makambo ezoleka na mboka jamais tokoki kotika makambo ya mboka eleka boye soki biso tolobi te mutu akobundela biso na mboka na biso Congo azali te
nene ese bino ka masango na biso ya politique masango ya mboka bolandaka biso chaque jour na Congo Libanga TV pe na beke ka parka TV yango lokola pona mokolo ya lelo na mayenyoso ekoleka na mboka Congo tokoki kolekisa ngo boye te po toyi na mikili ya poto lokola tola mikili ya poto toza mpe na bato mpe babandi liti mpe na mikili ya poto mpe ti lelo bazokontinue liti mpe ti lelo bazobunda mpo na mboka nayinga moko te nazali na ndeko na biso ya mwasi na nkombo ya Dembo donc yango ye nde tokokabola nde tokopanza nteke na ndeko na biso ya na biso politicien ya so ya monene na Congo na nkombo ya Babe Masombo oyo toza na ye lelo Dembo soki okoki koloba mpona topesa maloba na invité na biso. Ok, merci beaucoup sénateur Beki, l'homme de 26 communes. Merci na batona surtout ba mesana Rolanda biso na Congo Libanga Télévision et ça émission na bino ya vérité na balabala ou mesana Rolanda où ça représenté na ngai moko Dembo moi ça mandefu azaramo na Paris na réalisation na régie toza bongo na babi père spirituel ya beauté image na kombo ya Alpha le sage. Hein? Alpha le sage, image. Yenda Simi vraiment réalisation, il y a émission Oyo, na collaboration avec Oxy de la République, Balian Koba Balimbana Poso et pourquoi pas Arnaud Vouma, Pixel illimité, on a Simbi image Oyo. Ce moment la Billy Ovme Bimi vraiment, et ça on a Simba qui réalisation. En plus, nous avons une émission pour la première fois. Nabi vous a tellement ébélé, monsieur la télévision à Sika uniquement pour nous l'andaka Demboemo. Au côté de l'émission, au partager, au s'abonner, et on descend la raquette, et la rabino, ma solo à Sika tous les jours. Alors, habité sénateur Beki, tout banda déjà. Bonne année na Babé Masombo, ça fait longtemps. Hein? Bonne année, Madame Dembo. Bonne année, Degonabiso Beki. Sénateur Beki. Sénateur. Il y a un sénateur, ça la bien. Merci, grand. Merci, Pinda. Donc, Pinda, moi, ok. Bon, grand, question à Penda Liboso et Zali Penda ke. Nyonso bose na lit. Nyonso bose na lit. To moni Penda borume na lit. Po biso tu to bandi pe lit lelo te. To uti Penda na nyonso sacré Penda tangwa karame. Nyonso wano zalaki. Po so zali na yolo nyonso bandi ko la 12e ri. To banda ko mona. Mais lelo to moni na lit. Moko na bino bosane lit. Lelo mwana mboka Félix Tshisekedi. Gouvernement na ye na ndenge bino bato bozalaki na ye na po bagouvernement ebele elekaki bazalaki bato bazalaki na poto te ye bozalaki na ye na poto siko lelo mpenza moko na bino azwi pouvoir bino bato bozalaki na ye bolia na ye botambola na ye bosala na ye bamarche na poto na France Belgique partout siko ndenge mpenza azwi pouvoir bino bato bozalaki na ye continuité na ye na pouvoir ezosala ndeni po oyo ozali doyen ya makambo. Merci na question moko ya politique à Congo. Azali combattant, résistant, puis l'homme politique, Aza président de la République, et puis fils d'un ancien politicien et grand opposant. Il est au pouvoir aujourd'hui. C'est vraiment plaisir pour les Congolais. Mais eloko mususu ya kobakisa na makambo ya Azali kosala na yebite. Nga nazali lokola yo nanga toza kotala bango ndenge bazali kokumbela na question na yo ndenge otuni biso tozalaki ensemble oui tozalaki ensemble mais tozalaki na même idéologie moko te ok bato na bato bazalaki na idéologie na bango puisque tozalaki uniquement baartiviste on faisait notre combat pour l'amour du patrie mais bango babanda ko viser pouvoir ils sont au pouvoir. Ok, merci beaucoup. Alors ngai question na ngali boso kozala na kolingana na yebana no bilan na yo depuis le départ c'est au mindima kozala combattant ya diaspora ya kobundela mboka na yo malgré tikango tant d'années quelles que soient les circonstances depuis obanda kobima na balabala ti lelo bilan nini positif otokoloba pona Babé Masombo. Bon, bilan nanga positif ezalaki déjà oya munene o ngana sala oui na makambo to salaka c'est l'amour patriotique on a mema yango na mitu ya ba congolais. OK nde yango na zalaka ya mutu epa nanga parce que na moment moko tozalaki ko se retrouver te il fallait parmi ya bana ya Congo ba mi sacrifier ba tika kolanda nzela bomengo ba tika nzela ya basi batika nzela ya miziki po balela kaka Congo baluka kaka Congo pe balamusa bana ya Congo nazali parmi ya bato wana ezali bilan moko munene ezali ce n'est pas donné à tout le monde
kolamuka kotika nyonso parce que nga natikaka tout. Ok. Natikaka tout. Nakomaki na moment moko bo eskizenga na terme comme un voyou de la République. Nazaki susu na bomoto te parce que passe elekaki mingi. Oui. Na banda kosala tout pour makambo ya Congo ebima eyokana. Bato pe babima basala o ndenga na osala. Ok. Ouais, bilan na ngai yango wana eza tellement bilan moko très énorme. Ok, merci beaucoup. Alors, deuxième question, Tolingato Yeba, bilan na yo, lit na yo, ezalaki départ ya Kabila. Parce que Kabila, Joseph Kabila a fait souffrir les Congolais pendant 18 ans. Combat na bino surtout ezalaki que Kabila aza rwandais, Kabila aza étranger, avec ko diriger Congo te. Alors lelo oyo tozui de père et de mère na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi. Depuis mandat na ebanditi lelo, est-ce que retour ezali po ba Congolais bazola na kimia, bazola mukana kimia? Bon, question wana otuni ngai ke tobanda ko bunda pona Kabila kende. Non. Tobanda ko bunda pona Kabila ye moko te. Tobanda ko bunda pona système. Système ya Kabila, oui. Système o bayaki na ngo. Ok. Oya ko étouffer peuple congolais. Système ezaki infiltration. Système et occupation. Nde yango tobanda ko bundela na yango. Tobanda ko benga na yango. Ti système ezoko kende malé pas na nosilité. Ok. Infiltration ti lelo. Bato yo bazali bato ya bikolo mususu ba porta ba kombo ya bana mboka. Bazati lelo na kati ya mboka. Bozo mona ba arrestation eza koleka mikolo nyonso na kati ya république. Na armée, na ba société civile, na politique bazo kangaka bato. Trahison, bato ba kota ki mwa mingi. Musala ezali ko continuer. Mutu na mutu asala musala na ye na niveau na ye. Biso tosala ki musala na niveau na biso. Ba konzi ya mboka basala na niveau na bango. Ba président de la république ba sokola pe na niveau ya likolo. Bon, yango wana mboka ko sokwama. Otika te parce que mutu moko nde akomi wana nde ye kaka nde fasala nyonso. Non, biso nyonso tokota na nzela ya kosokola mboka. Na niveau na biso pe ba journaliste na bino ba journaliste bosala misala na bino pe ya ko faire réveiller peuple congolais au lieu ya ko créer division. Ok. Donc c'est un travail énorme, un travail de patriotisme. Il faut créer ba nouveau congolais. Il faut créer ba congolais à lobby o ba kozana bolingo ya mboka na po lobby mboka ezala lokola ba mboka baninga. Okay. Parce que un certain moment to perdra qui valeur na biso ki congolais. Ils ont travail moko énorme o tokoti kelango mutu moko te. Ok, si on a l'andio na boké bignon surtout bilan ya Félix Tshisekedi déjà positif. Bon, ngai nazali ko travailler na été. Ok. Na tikala jamais ko benga ye ou be ko tuna bango. Toza ko tala ndenge bango ba travailler. Ndenge moko nanga na yo so ko moni yango positif. Cela veut dire nga pe na moni yango positif. So yo pe moni yango négatif. Une question. Yo me répondre, nga ligala nazo affirmation parce que au petit détail, au détaillé et là au mot bokala mkusa ngoza affirmation na affirmer que bilan ya Kabila et ya Félix Tshisekedi est positif. Ils en a deux volets. D'un côté, bilan il y a Félix politiquement pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays, infiltration, nini, ndenge lit na biso kende ko dénoncer que le pays est occupé, les Rwandais nous sont en train d'occuper une partie de notre pays. Ça c'est positif. Mais de l'autre côté, comment la souffrance du peuple côté kuna na no babongi cité. Donc côté kuna izana moi mikakatano parce que moi bilinga zana no moi muyibi mkezo baza ko benda moi misolo ya mboka moi makamnyuso tambula malamu ezate wana eza ba vérité musuto ko kashango te mutu to ayebi yango ils ont mon miso parce que ils sont presque tout le monde qui sont au pouvoir n'étaient pas des riches. Mais aujourd'hui bah comme na bango ba riche donc cela veut dire il prend l'argent du peuple. C'est pas question ngana ko kende à gauche à droite non. OK, merci beaucoup. Voilà. Moi mboka ba be masumbu na moni makambo bi infiltration na mboka. Parce que mboka wana bande toujours parler qu'à chaque jour d'infiltration. L'infiltration. Bozalaki va combattre. Bozalaki na lita na poto. Bozozonga kaka l'infiltration. L'infiltration. Parce que Congolais a sikango to kusala.
pour ngai pe nazali mwana pe moko ya baimboka ya kala o pe bazali na ba conférence nationale. Mon père était maître Kousubea, nazali na famille Kanza, Thomas Kanza ve Philippi, donc Sophie Kanza wana tu batati na ngai famille Diza parce que na bula ngo bana to botami na Congo bino botami biso pe toye tozaka na infiltration biso susu baimboka ngo biso yo o mutolu o pena de père et de mère tam susu tokenda congé te tokenda mboka msusu te parce que mboka ngo totambolaka na infiltration armée infiltration politique infiltration parce que na infiltration ngo yo imoko ya kala na politique pe obundi pena bitumba oyo ya solo po to na ba baninga no musupe bazonga Kishasa pona bitumba baninga no musupe bakenda ba prison ba musupe tilo no ba bimate so infiltration ngo tokotika ngo ndenge nini po mboka na tso tambola malamu ndenge Congolais no tazana posa ne pe ba mboka ndo tutomona ka o totambola mikila libanda. Merci ndeko. Omoni ndenge olobi wana c'est bien. Na kopesa réponse moko carré. Omoni na génération na yo. Faut koyeba nani ko travailler na ye pona mboka. Faut koyeba nani azana pembeni na yo. Parce que ndenge tuzali awa mboka wana ezalaki infiltré depuis ba père na biso. Tango ba père na biso bazui pouvoir, bazui indépendance, ba travaillaki pe na batu oyo soi-disant baza ba congolais mais bazaki ba congolais te. Parce que bazalaki exporté na bato babanda kokamba Congo na ndenge ya mindele. Hein, colon na biso bayana ba peuple mususu. Par exemple, na koyebisa yo, il y a une grande partie ya peuple congolais oyo bazaka na Katanga par exemple. Bazomi benga bazaba congolais mais ce sont des Rwandais qui sont venus là qui travaillent dans les mines. Dans le Maniema aussi, il y avait na Kasai occidental na Mbujimai bazalaki bakomi comporter bakombo na biso bato wana tu babanda ko travailler na intérêt ya peuple congolais te. Mbana na bango pe babotami wana. Mais yonde siko zali mutu o yebi o tangi bien ozauti na famille moko très noble, famille ya papa Thomas Kanza, famille ya Sophie Kanza. Donc voilà, eza ba famille moko noble. Tango yo oye na kati ya politique, mutu oyo kopesa poste, faut taper na famille oyo yebi. Ba travailler na mutu oyo yebi te. C'est ça que les autres se retrouver na batouana na kati ya politique na biso. Malembe avec expérience ya kuyeba mboka na kolobela mboka yango tozo découvrir de jour au jour batu oyo bazali ko détruire mboka na biso ndi yango tozo kokanga bango malembe c'est un travail moko ya longue haleine ekosila lelo te vraiment ozomona même na kati ya bitumba na biso ya komba tozalaki na infiltration bato mosusu bato banda komona bango baza ba congolais mais nzoka bazalaki na bango ba congolais te mais banda kobunda na biso au nom de la République mais okoyeba bango na misala na bango tôt ou tard bakobima kaka parce que bazalaki ba travailleurs ya Congo te ya bato. Voilà. Merci beaucoup. Alors Félix Antoine Tshisekedi a-t-il acquis biso système ya vote présidentiel na niveau ya diaspora. Pe alobaki ke o ya reporter garant ya tia candidature na ye na présidence et aux alapé bien. Tout le monde qui Rex Kazadi o abundaki na bino mais diaspora botikala yo soutenir yete. Jusqu'à ce que Lelo a se retrouvé et pas ya nanga. Alors, manque ya soutien wana na vis-à-vis ya Rex Kazadi. Ezaki pourquoi? Ezaki ne loko mo ezaki obino ezaki déjà au courant biso peuple congolais to yeba kité to ezalaka ka bomona ka ya ndenge ezalaka to obunda wana ko maramu na ye mutu na mutu a mitaela yemo. Merci. Ndenge na question tuni Mutuano Tangi Kombo Rex Kazadi. Voilà, azalaki moko ayaki ko infiltrer combat. Biso tozalaki au courant. Il ne travaille pas pour le peuple congolais. Il n'a jamais travaillé pour le peuple congolais. Et lorsqu'on a comme un exemple, la prison. Non, ça c'est lui-même qui l'a créé. On a une journée date. Na pourquoi comme moi je sais parce que nazalaki na tout sali ma solo na ndinga sali un certain moment il fallait que biso tout aux années sikawana ngana équipe nanga to se retirer parce que zarande ni bosangani bino nyoso tango bosangana bino nyoso bosali na réunion après réunion chaque camp ezongi na ko sala nano
évaluation lisolo yango eza ndeni ntango biso sikoyo tose retire tosali évaluation ya lisolo napesi mot d'ordre na équipe na nga bokanga batelefone na 4 heures du matin moto wana aotrahir bino yo somona wapi boki opération yo moko ozikisi esika yango yo moko mifilme opiblie yango benda na film oke mosala esengaki place wana eza place ya risque yo moko osali opération yango yo moko filme yango yo moko publie yango na elongi na yo omona te que ça ne va pas. C'est un travail moko asalaki yango po parce que moni na politique il faut faire gaffe okoyoka mutu moko azokofinga mutu moko ya politique ya munene nakopesa bino neti par exemple bazofinga Félix Tshisekedi mutu wana azofinga ye aza na code siko bino bato bokolanda ye bakosala eloko moko te me bino sikoyo azotinda nde bayeba banani oyo mpenza ya solo balingaka mutu yango te omoni nde politike emarchaka yo sikoyo kobanda kobave kaka ozosanza non kotanga bakoma bato te nazopesa bino baexemple kaka parce que mutu na mutu ayebi ndenge nini atravaka makambo oyo donc na esika wana nde fo bato bafungwamaka mutu mosusu akoya na ekiri baservice ya renseignement epesi ye mbongo epesi ye méthode kende finga lobaka mais nsima na ye nde sikoyo baodécouvrir banani oyo mpenza balingaka mokonzi ya mboka te banani oyo baza contre république donc yango wana omoni ntango ozomona motu mosusu osala makambo na ye yo ozalaka na ye te bolalaka mbeto moko te ndako moko te bozalaka réunion moko ensemble te kolanda ye te moto na motu ayebi makambo azosala voilà ya bemasombo bayimboka sikoyo na makambo olobi bayimboka balingi bayeba yo mpe moto ozwi ta ya kovanda na bato yango noto na bao bazwi pouvoir na bao bazalaki boposa siko tozomona kaka phénomène mo ekomi ou soit barejoindre nanga ou soit babenge infiltré na bayo tokanisa baba na mboka tozomona ndeti ba Daniel Safu banani comment vous s'appelle tomoni e basé Selezino osuna nani o kabila kanga tseke ba kanga kinani Frankie Diongo Frankie Diongo tozomona sko na mboka pe su tozomona soki mutu alobi akome infiltré soki mutu so mibangi na ye kodénoncer abangi kodénoncer bakangi infiltré sko tozoyeba te yo mutu pende oza mir biso toyina biso kaka bapandisango yo pende mutu oza na kati toni toyeba politique yango ozomona ngo ndenge ni ezotambola. Bon, omoni il faut être patriote, que ce soit la souffrance, que ce soit étape ya vie ndenge ezoleka bamosusu bazwi te ezala na bolingo ya mboka. On ne trahit pas la République comme ça parce que moninga azwi nga nazwi te. Ozo comprendre. Et comme il y a la haine, moi je n'ai pas fait le combat pour nakoma nini ou bien Félix Tshisekedi a récompensé nga apesanga mbongo apesanga poste. Non, nga problème nanga ezalaki tout se retrouver ensemble. Problème ezali to bengana bapaya ba congolais ba diriger to vanda to kabola gâteau ya mboka biso tout ensemble. Mais bato oyo bakoti kozwa gâteau ya mboka ba lié na bango moko. Na kolia na bango moko ekomi kolia tribalisme ezopesa baninga mususu kanda na kanda wana basopani mungu na tandeli bango loboko babosani manso babanda koloba nde mabe place euti sovo zalaka na mo esprit net babiso boy bino bo dame bino moko bo c'est pas grave ezaka mandat l'état pe esilaka donc ngai navandi nanga peut-être mususu akoya na sima akoya ko ramasser nga place à kutinga petit oh frère oh ami oh camarade du combat tu as beaucoup travaillé à combat yo ya ka ola qui s'appelle maele na esika o parce que au moni ba mususu ba précipiter ba kende ko sala la mboka au faire de mesures ba sala li mboka te ba ke ko misala la bango moko et puis si baninga mususu kanda ba ke rejoindre ba tout fallait ki pas tout sanga na bango kozanga esprit ngana benga ngo ba sans esprit.
ezate ke na ofinga bango esprit nde ya muke donc vanda na kwe na yo créer kolia na yo maintenance neti nga boye na mo maintenance nazozela équipe ya lelo reconnaître nga te mais ya lobi eko reconnaître nga naza na nga pressé te lobi bi équipe ya lelo reconnaître yo te équipe ya lobi ekoki ko reconnaître yo so équipe ya lobi peut-être ko reconnaître yo po zo ka gâteau ne pe ka baninga na ba zo gâteau zo koma ba gâteau privé na bango te et ça dépend sikoyo ndenge mutu asalaki komba na ye nga nasalaki komba ya bolingo ya mboka peut-être nga place nga na kozala na kolinga na bongisa mpona amour bamona mboka na nga ndenge na banda kolinga yango na nsima ya kolinga mboka na kozanga lifuta te mutu tu soki ozotravaille bien bakofuta yo na moke oyo oza kofutama soki okobongisa mpe ndako na yo okobongisa mabe nde kozwa mbongo ya leta kozwa nyonso mpo oyo obonga mboka etikala ndenge tozomona lelo mboka ekomi salité partout koleka kutu ba Burkina Faso. Ok, merci beaucoup Babé Masombo. Déjà tu remercie on a répondre na invitation na biso. Lelo na ratia plateau na biso ya Congo Libanga na émission na biso ya vérité na balabala. Alors pour na masolo ya vérité na balabala, lelo to mona ki Corneille Nanga o azaki président ya CENI, le même Corneille Nanga ye mutu pesa ki biso mbela ke Félix Antoine Tshisekedi abimi président de la République démocratique du Congo et lelo oyo yemoro lisusu a créé groupe ya rébellion. Est-ce que pour la RDC est avancé il faut tout ça là toujours recours na rébellion parce que tout le monde qui ango na musée Laurent Désiré Kabila avec Mobutu. Alors lelo lisusu tout moni nanga face il y a Félix Tshisekedi. Alors, est-ce que le système, il y a rébellion, il y a un RDC et qu'on a quoi avancer, tout les alors là toujours tourner, toujours faire tourner RDC na et si Camaro a quoi avancer. Merci question Madame Dembo. C'est la mauvaise foi. Mauvaise foi et Nanga. C'était quelqu'un qui était comme un saint. Ok. Un saint ne peut pas devenir diable balamoko. Donc cela veut dire ces gens-là, babana kolata elongia même bazaki bankoi. OK. Parce que tant on a proclamé élection il y a 2019 je crois, 18 ndeko Félix Tshisekedi président de la République. Na simana yango bazaki na plan B. OK. Donc babana ko kanisa ke bon voilà mutoyo tokosakana peut-être na esprit na ye après tozongeli masolo na biso babosani mpe mutu aza kaka mutu ata yo ozokokanisela na mutu na ye ke azali mayele te me nzambe mpe apesaka mutu sagesse soki azalaki na mayele ya classe te nzambe mpe apesaka mutu sagesse ya kibomoto salomo oyo totangaka na bible atangaka baklasse mingi te me adirijaka royaume na ye na avec sagesse. Ceux qui bango babosana ki nzambe nde mutu aelevaka mutu. OK. Peut-être nzambe apesaki bango ka courage. Bon. Ya koyebisa ke ya otonga pont que Félix Aleka. Mais ezaki makambo na bango te. OK. Mais na sima na yango balingi basala doubler. Double wana babeta ye esimbi te. Parce que même ngai na minute oyo babenga ataku non bazo même ngai bata balobi ke Tshisekedi aza mayele te Tshisekedi aza zoba asa mais comme bino nde bo fabriquer biso bango ne ba fabriquer biso zoba ana nga ko préférer na zana zoba ana ke bango parce qu'ils sont très mauvais groupe wana boyeba kike makambo to tiki muto po to koma na niveau to ana ngolelo po bino bo sala neti boza malamu non et simbate na muto ya raisonnaka ako rejoindre bango les sustain vont mettre tout kana na zoba na biso oyo to bongisa ye to kene liboso tango na ye kokoka akende na mususu aye point barre makambo na ko créer ba rébellion wana eza ko zongisa Congo na sima depuis nanga zui asali rébellion na bato wana ya ba Rwandais babomisi combien de personnes to perdre combien des intellectuels na makambo to perdre combien de peuples congolais ko lekaye nanga bato musu bakufi wana baleki nanga na mayele bato musu bakufi baleki nga na yo na mayele peut-être bato wana balingi babongisa Congo koleka nga na yo
mais pour na presser, pour na lokoso, pour bazoka pouvoir, bazonga dans les affaires, banyo la peuple congolais, babomi bango. Moi, je ne peux pas s'allier avec ces gens qui ont le sang du peuple congolais. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas d'accord. Okay. Je préfère soutenir Tata Félix que Nazonga Nassima Moukongo Félix que tout poignarder les Congolais avec des étrangers. Tu vas comprendre la place où on a été. Pas tout le monde va dire le bibongo po Tshisekedi apese mbongo. Non. Je le dis ouvertement que non, mais na ko dingate Congolais pour avoir pouvoir, il faut que nous soyons étrangers, bah Congolais pour y vendre le pouvoir. Non, c'est pas bon. Si c'était que Nanga a vendu, a mobilisé les Congolais, à le bibo, tout le monde mutua so sala bien te biso banani boya. Lui-même là, il est derrière le bon monde ngate. Banani bazala simana. Ba Congolais. Ba Rwandais. Bagarre du corps, on est contrôlé à 100% par les Rwandais. Il ne peut rien faire. On est Congolais tout. Si on a bateau, on a la vérité. Si on a Congo, on a la vérité. Parce que Nanga n'a pas fait l'armée comme moi. Moi, j'ai fait quand même passer aux armées. On a manipulé Kalachnikov, na kenda, na bunda, na kenda, na bunda, na bunda, bitumba, na unita. Ok. Vous comprenez? Je fais la mercenariat. Je sais comment il faut trahir les gens. Mais je me suis dit, mais non, qu'est-ce que je viens faire ici? Ce n'est pas mon pays. Je suis na Kachinga, na bunda Domingo Vasco, na kenda Kapemba, Mona Mawango, Kafufu. J'étais là-bas, à bas âge. Je sais comment Batouana Bazar. Lui n'a pas fait l'armée. Akouzo Basoda, ou Timbala, mon chef de CENI. Na CENI qu'on a formé Basoda. Non. On se retrouve n'engenini na Basoda na sim. Donc cela veut dire ba chapeauter au kaka ba memi au logola liebo, ba tindi wana, allez Batouana tout na simana yo bazabanani ba Rwandais. C'est pas bon. C'est ça qu'on appelle la trahison. Quand Nanga fait ses discours, il va faire se dire le peuple congolais et les Congolais bazoba mususu bazobetele maboko. Mais c'est ça qu'on appelle la trahison. Moi, je ne peux pas trahir mon pays parce que pour on a comme on a pouvoir, on a Rwandais, Ougandais, Centrafricain, non. Moi, je suis le bien que pour que je suis bien. Oh, nous avons accueilli nos pensées en des trahisons. Ils ont dirait tes trahisons. Bon, pour que je sois Congolais de Tibiso. Quand nous avons pas venir pour ça qui moula tout temps sur bako ça peut autant sur Congo na salate. Ce qu'on a ina tuni. Oya bomi na mandoki na oya bomi na nzala. Pour bango tu bazo kufa kaka. Pour atoke mo panzi ya ba rebelle ba pe bazo kufa kaka. Wepela mo panzi ya mboka tozo mona ndenge mboka ezotambola. Yo pe loko za mo ba ike moko ya mboka. Yo siko na malobanga na tuni olo repesa repasa repesa. Mais mon frère, Oyebi soki Congolais azokufa na nzala, c'est lui-même. Lui-même, Congolais, ils veulent se tuer. Mais Oyebi kinga soki lelo nzala eza na kati ya ndako na nga. Bana na nga bako se révolter. Bako telemela papa na bango abi me yo ndenge ni bala ezomonana. Yo zokendeka kolia na bandumba na palais eloko eza te. Les Congolais ne veulent pas se soulever. Les Congolais veulent mourir à petit feu. Vous avez fait malembe mutu mususu a régné na famille na ye. Mais ngai soki na monike na komi na Congo. Na monike na lingi na kufanzala na bana obelela. Ba Congolais balingi obelela te. Eloko nini ezobemisa bango nzala pa ko banga. Eloko nini ezobemisa Congolais nzala parce que tribalisme ekoti. Soki botelemi bino nyonso ensemble eta ke bana mboka moko bana tata moko. Obi non, bakonza mboka. Système boye na ngo tozomona clarté. Bobi misambonga l'état, bosomba biloko olia, bo créer babilanga, bo créer parce que tango boza ko revendiquer te, bango bato bazana pouvoir ba okanisa ba osala malamu. Parce que koyeba ke mutu azosala malamu te, il faut ayoka yango ye moko na matoi na ye. Azoleka penza na nzela ba ndongo yo ozoyiba mbongo yo boye. Totelemi le journée mususu Congo mobimba basali grève. Parce que ces gens-là du Congo,
oyebi Congo hein totalaka bakonzi ya mboka ndenge bazoyiba te oyebi Congolais ayibaka na étage nyonso wana mpenza toloba vérité soki ozomona fonctionnaire à l'état bafutaka ye te me akendaka mokolo nyonso na biro kenda kosala nini donc c'est des voleurs kasi akenda kotisa l'état nyongo te kotisa l'état nyongo te omoni akende te bakendaka bakomi mbongo ya l'état olie ekota na kese bango bauti yango na bapoche omona akei neti bato oyo bakongolaka mbongo na bawenzi mbongo wana nyonso ekomaka na kese ya l'état te bakabolaka yango bato batindaka neti oyo ya DGI soki banani bakende na kovérifie baboutique ya baentreprise ya baidie ya banini mais bakendaka bavérifiaka okomona mpe balibane mosusu bana bango na papier te bapesi bango mbongo batie na poche bazongi na bango donc cela veut dire donc Congolais azoyiba na étape par étape mutu nyonso si topenga nakenda na DGM na yo osomba baséjour na guichet mais bato batelemi pembeni bazobenganga nga ti bombe guichet yango oyo yo ozobenganga yo nani donc oye na guichet osomba baséjour mais mutu mpe aza wana atekeli mpe bato mpe donc voilà pendant la pression dans des morceaux qui m'a OK, merci beaucoup. Tout à avancer, tout à passer au Koba. Alors, accord il y a Rwanda na RDC République démocratique du Congo ou Salamaki na États-Unis. Est-ce que accord Rwanda parce que ba tuna ngaya ba tuna nga dembo siko ma accord ngo ezala na ndenge ni ba congolais balinga ba yeba ou peut-être va comprendre le langage politique et même ça sera une occasion à travers yo ba yeba accord wana ezaki na avantage ya Congo to ezaki na avantage ya Rwanda to na protection ya les deux présidents au bazo diriger les deux pays d'Afrique. Vous savez le jour d'aujourd'hui les normes mondiales il est bafoué. Ce que vous avez mikolo les choses ne font plus comme avant. Les gens ne font plus comme avant. Le pouvoir d'aujourd'hui, ils à les États-Unis, ils à la Congo, ils à la Russie, ils à la France, place au Vandi, les gens ne respectent plus rien. Okay. Ils ont comprendre. Donc, bah accord wana pour nangai, ils a bah accord personnel qui ne donne pas l'avantage na peuple parce que zaki babilo moko bakenda ko signer lokola kimative bato ba mona ka ba signer mais au fond ba accord fallait que ba signer à cesser le fait. Il n'y a pas de cesser le fait en République démocratique du Congo bato bazoko kufatilelo mais tina ya ba accord wana pe tozo yebate tozo comprendre parce que ba accord ils en a ba dévolé tous en ba accord minière tous en a ba accord ce qui a ndenge nini. Oh non, pourcentage, non. Tout ça, il fallait que l'État Nabiso et la République démocratique du Congo et Zouaba, Biloko Anatou, avant de signer, et de deux chambres, Sénat na Parlement, étudier Yango, dimboule le peuple congolais. Ce peuple congolais est d'accord na Yango, alinga ki andima Yango, peut-être que beta mabo. Mais ce que vous avez dit, na biso, ngai na yopi, tu yebi vraiment. Comment la livre là. Donc tu on a ba papier nango penza te ba publier biso akoro ngo te oyo tokoki kotanga tokende pa ya bato ba tangi ma kelasi mwa mingi lokola ba avocat ba lembulela biso yango oyo lobi boy tozo mona akoro ngo te moi nga pe na pesa yo pe réponse ya malonga ezate bo mokonzi mboka pe ya République démocratique du Congo azana Paris il fallait que okende ko tuna ye moko muto signaki ba bidoko yango ou be directeur ya cabinet na ye na ministre affaires étrangères a expliqué biso pesa na lingala ya busomi que makambo yango za boye papa français okomona otangi makambo mususu na litoyi na yo yoki makambo mususu ndoka ezo signifie makambo mususu donc mama na nga côté kuna ba congolais balimbisa nga pona nga wana pesa eza vérité ba koroza ngati. OK, merci beaucoup. Donc ngai pona nga bazongela ngo merci beaucoup. Voilà. Alors les lots ça la politique tous ça la combat pour la toute question na bien nebe sigani na ochao na comme politicien maman pour na moni ba politicien va congolais vérité zate
peut-être soki nzambe apesi ngai courage na makanisi bakongolais mpe bayoki nga mwa mingi nakomema bango au bon port parce que ti sikoyo congolais nano asemi te nano akomi na poro ya malonga te parce qu'il faut travailler les congolais il faut les expliquer très bien pour tout kende ensemble parce que politique na peuple batambola nzela moko mais politique na biso ya Congo na peuple ba nzela moko te mutu na nzela na ye oya Chinel azali wa mai azali donc voilà donc ndenge za wana donc peuple faut yeba iloko nini azana mukonzi na ye bazotambola ensemble mukonzi pe azana peuple na ye ensemble soki mukonzi azali na makambo na ye peuple pe azana makambo na ye politique na eza malamu te. Ok, merci beaucoup. Babe Masombo, baike ya mboka bangi baeba. Nengo lobi ke na politique ko to lobani. Ndenge ba loba auto zelaka. De weton ba Jean Baptiste tan wazo ba c'est que auto zelaka ko za yo te boy. O ma ko kiko changer nyonso tout la. Oyebi ezana likambo na oyebi sayo. Yesu akoya na lolenge nyonso. Akoya lokola moyibi. Akoya lokola bandi na akoya pe lokola 5 kaka ndenge moko babiso bawe batu bayebi biso kaka no batu netinga image na nga yebi yango ezande mutu moko bo suku bokomi kaka no bakobunda kaka place wana obunda bakobunda et puis oui nakobunda mais ezalaki chemin nzambe alingaki ngai nayebana na epa bakongolais parce que soki nayebanaki na lolenge naza boye lelo balinga bayokanga te mais sikoyo lelo ekoma sikoyo soki nazwi télévision na bino botie ngai omona ata sur 100% 10% moko bakoyokanga et puis batango 10% nekoyokanga bakomema yango babe alobaki boye babe alobaki boye parce que nga mingi bato batalaka nga mingi te ekendaka nde na bruit babe alobaki alobi suni to alobi suni et comme obetama na ba métro moi c'est comme ça ngao ba visa ka ba 1 million de ba mususu ba somba ka ngunga na ebiti mais nga ezaka bouche l'essentiel malobe ko e komi siko komi o mona ba ko interpeller nga siko na ba métro o me yaka na o place on le ba ezaki bo mais yo mbala si me follow babo parce que tout ce que je dis ici ezama lo ba congolais ba yebisa nga na nzela. OK. Ma réponse mususu ozomona ba poser nga question mais na oloba ma mususu ezali makambo bato bazotinda oyo OK siko ndengo za boye ozan o créer déjà parti politique nazalaka déjà na parti politique comment on dit to comment déjà mouvement du peuple congolais mouvement donc mouvement du peuple congolais ezali na kati ya combat ezali idéologie siko ya mouvement siko to komo ko bimisa yango libanda mouvement na biso existaka depuis dès le départ. Mouvement des Congolais. Ouais, mouvement du peuple congolais. Ah, mouvement du peuple congolais. Voilà. Parce que toi tu rappelles déjà MPC. Toi tu déjà dans ça Simanao. C'est Manzambe. Te babem jamais te muto. Nzambe. Babé, on a ma politique ma église hein quand même. Nzambe. Église coûte la rapace. Non, Nzambe. Nzambe ne mutiacha ka loboko mwana kende. Auto zelaki ko zape yo opa ko kiko changer ba donner on sait jamais ba ki mboka bomoni pena babe masumbo yo lelo ayo ko esano eza mouvement comme ni MPC dans mouvement du peuple congolais akoy ko zape moko auto ndimaki te mais pas ko changer ba donner tout. OK et ko changer jamais par la grâce de Dieu ce qui peuple est moko alingi parce que le changement ce n'est pas moi le changement c'est le peuple qui veut choisir sa direction. OK. Tant que le peuple est moko poni nzela na été ata usali ndenge nini esimba te. Babe Masombo excusez-moi na kato maloba excusez-ngai politique yo zo sala eza ya diaspora to ozo ko envisager okita mboka na base penda na mboka penda yeba ke mwana na Nzambe po yeba na ke aza mwana na Nzambe baboka ka libanda na Egypte nyonso utaka libanda o meli pe déjà na Egypte ngo nyonso eutaka libanda vague wana ememaki bana na Nzambe bazonga na kana nde vague oyo ekobima biso tozonga ekoya ozonga na kana ba arrestation mikolo bakoarrete mais bakoki koboma maloba ya Nzambe te molimo te bakobeta mais bakodétruire
molimo nkolo te Lumumba kendaki mais Lumumba c'est quoi azo c'est quoi tilelo OK donc Lumumba ata babomaki na batie na acide mais moko abimi atie boye bamoni c'est comme ça. OK, merci beaucoup. Alors, les autres moni, on dirait état des droits et des sociétés. Démocratie, n'importe la biso. Ouais. N'importe la biso, on dirait état des droits et des sociétés, bah comme quand ba opposant, surtout l'opposition est sous-té donc arrestation il y a Shadari, arrestation il y a Obeminaku, arrestation il y a Moro ya Nathanaël Ono Komba. On a biso à batete là. On a boy qu'on se soumettre bien on s'en pardon. Non. Tout ça a dévolé. OK. Baza ko arrêter bato o bazana complicité à ko détruire la République démocratique du Congo. OK. Baza ko arrêter na bato bazana complicité ya détournement ya bien à Congo. OK. Banda Kabila ti na bango moko. Turu oyo bango bazokanga bango bazana pouvoir soki balobi ke bakanga bato nyonso tozanga ba prison otia bato donc cela veut dire bakangi mutu basambisi ye soki aza innocent bofungoli ye a continuer chemin na ye soki bo service de renseignement militaire ou civil et qui ko arrêté mutu pour la fuite d'information be comme mo bayoki bokangi mutu bolekisi ye na esambeli botali ke eza très importante pour bakanga ye bo libérer soki bokomi ko toufer batu pour na ba intérêt na bino personnel pour rester au pouvoir fin de fait ko créer boulema. OK wana nde babosana ngo te soki zakaka pona sentiment il y a de rester au pouvoir, de se éterniser au pouvoir, c'est très dangereux. Le père Tshisekedi, papa, il s'est battu toute sa vie pour ça. Je pense que son fils, né et grandi dans ça, ils peuvent pas dans faire. cette politique, ouais. Ils peuvent pas faire ça. Ceux qui ont des bateaux, bazo sala pour hier mon abango bazo sala les malam bazo kokosaye. C'est quelqu'un qui peut être exemplaire. Parce qu'il est né dans ça. Il est grandi dans ça. Il ne peut pas bafouer ce que son père a construit. OK. Je ne pense pas. Comme tout ça, il y a une rébellion, peut-être deux ans qui tiré bateau à arrestation pour la vague à coup d'État, c'était vrai. Kabila a tout préparé que un jour, il y a un pouvoir pour battre, pour y avoir un pouvoir. Ça, c'est vrai. C'est des choses vraiment. Bateau balanda politique au Congo, ce qui n'a qu'aussi, kolobelanga ngo na ba commentaire. Avant que Kabila akende atika pouvoir, tu sais ce qu'il a fait? Il avait tout donné les pensions prématurées. Il y a des soldats nyonso oyo maréchal, même azalaki nano apte bakenda aboka bango tout bazwa ba pension. Sima atikala konome ba officier moko ya sika. Ba officier wana ba généraux wana aptanga nome bango a rassemblaka bango tout na kingaka na réunion moko munene ba filmaka ngo ka muke. Réunion wana c'est là où il a laissé ses pions. Okay. Et puis tango ya tiki pion a placé bango na ba poste moko très important. Et le chef de l'État qui est venu azaki pesant un pouvoir sur bangote. Babana koyoka ite. Et par la grâce, c'est parce que Nzamba, Nzamba s'est trasaki. Et ça m'a passé. Yemoko, Abebisa yango. Ce qui Félix a vivant les lots. Et ça n'a grâce à Nzamba. Politiquement, il ne savait rien. Militairement, il ne savait rien. Mais là, il a compris. Nzamba c'est tout comme on a été les lots. Parce que tout s'était préparé. Ça n'a même pas 3 ans. Pour évacuer bazonga na ba transition à bana mai wana bazonga mais ti a commis le lot comme ça en AP mais Kabila kamora mais ezaka ndenge baloba ka nzambe soka sa poni mutu aponi mutu
tu akomi wana mais ya kokosala te lokola Kabila ye fois azala exemplaire tokomi kokende na fin ya mandat na ye soki aza na dauphin atia dauphin soki bakandidat bazala ye fois sukola maboko na ye atika mokili ndenge nzambe alingi ye etambola. Ok, merci beaucoup. Donc koétouffer peuple eza mabe a libérer bato wana tout les chadars tous ces gens qui l'arrivent bazo peser sous tel rolanga. Bébé Basombo, de retour. De retour. 2026. Malgré la rébellion, bazolo dialogue. Dialogue on a arrestation. Ne bazo kanga bato bana mboka poto moisu bakangi moko ya biso journaliste Chéri Kabundo à top Congo. Bakangi ka déclaré ka makambo ka ba arrestation ya opposant bakangi. Ce que dialogue en to ko sala ndenge nini na ba arrestation o tozo mona donc tozo baté ceux qui pouvoir esili bato il faut ba kima to bato il faut batika na mboka po tombeka ba filtrer. Non. Comment on pouvoir non. Yango on a eu que ça sert à rien d'étouffer le peuple congolais. Laisser la liberté d'expression. Kouloutou Félix Tshisekedi, le président de la République, s'il m'écoute très bien. Et Batouana, Bazo Sala Bongo, Bazo Kanga Batou, Bazo salir des images. Il y a plus de la démocratie. La démocratie, c'est laisser les gens parler comme ils veulent. Yo continuer à travailler. Misala na yonde yango ko sala ke bango moko bakanga minoko na bango. Ce n'est pas te oye okangi babe masombonde sikoyo ou étouffé, non. Ils ont fait ça avec son père. Mobutu a fait avec son père. Ba okanga Tshisekedi mais fait de fait mungongo na yebanda yo kanate. Donc, il peut ça comme force. C'est ça que les gens ne comprennent pas, les politiciens ne comprennent pas. Au moins, nous avons dit que nous avons commis célèbre. Voilà. Nous avons un exemple, il y a ébélé à copier ça. Oyebi mutu abetaka Macron mbata batika ye. OK. Oui, Olanda ke majwana. Oui, oui. Tolanda. Basambisa ye, bapesa ye 6 mois avec sursis. Mutu abeti président de la République mbata. 6 mois avec sursis batika ye. Tant que Yoki est en colère parce qu'il y a un chômage, puis il y a Kabanini, donc il y a un boulot Kakano. Nengazawana, président de la République, on dit que c'est la faute, non. Et c'est un système. Donc, Batouana, tout bazo kangamana, bazo comme ça, bango, ba célèbre pour rien. Moi, je vais demander vraiment, ceux qui batou, il y a l'enseignement, balandaka, ba vidéo, na biso. Ça sert à rien. Il y a quoi étouffer batou. Ça sert à rien. Ba salande misala, et mon ananamiso à batou. Batou bango moko, ceux balingi, c'est que dans Zarawana, baoling. Et ça, c'est que, vous regardez la télévision, sans Félix, il n'y aura rien. Par rapport à quoi? Et ça dit que Félix, mandat na ekoki, ce peuple congolais, moi, Monique, a salarié bien. Alors, c'est wana. Toko benga na été pour l'année, toko linga, peuple à côté des marois. Non. Tout ce qu'il a été demandé encore, à bon, c'est là, à continuer ligner. Ce qui peut, peuple à faire lobby que non, mandat na ekoki, tu peux dire que 2 mandats, et Koki, parce que tous ces pays ici-bas, le jour où vous avez pouvoir, vous avez pareil. Et alors, il faut éviter des choses comme ça. Éviter ce que vous comprenez. Si, tu dois comprendre. Voilà. Très bien. Ok, merci beaucoup. Alors, apparition et Union Sacrée à Paris, pour les gens qui ont 2 ou 3 réunions au niveau de l'ambassade. Union Sacrée, on dirait Kabwani n'a volé belé, comme Koto Papi Chamala, Koto comme il y a président Chim, ce que tu dois IDPS a comme perdre espace naé to batunaye a wanakati ya Union Sacrée za la base. Ku ba fumto tazolela lobi trop pouvoir exate Koto Papi Chamala Koto ka ngolo do tozo ba supposé Union Sacrée. Na ezali assiette nangate na lera kunate.
na ningi pe na yeba te soki bakopotana bapotana parce que za makambo nanga te. Ok, merci beaucoup. Alors, mouvement du peuple congolais. Mouvement du peuple congolais, comme on a Daniel Safou, Rex Kazadi, c'est les ino, pembeni ananga pour nous soutenir rébellion. Parce que les politique, il faut autodéfendre le peuple congolais. Bah image wana on va dire que y a maramnaote mais au porter garant aux la politiciens pour notre peuple congolais. Il faut que ça mon opinion parce que le peuple congolais en a besoin. Bah à chaque fois. Bien sûr, na mona ki bandeko wana ba se positionner dans Mpanzia ba Rwandais. C'est là où trahison. OK. Donc na ibiti na mongo te eloko ni bakenda ko luka kuna. So ba na besoin de l'opposition contre le président Tshisekedi, c'est s'allier avec nous. Moi je suis dans l'opposition républicaine. OK. Sans armes. Tokende naza ko dénoncer à makambo ezole kana mboka na biso. Faut que ça la bloc na biso, ba vrai congolais et puis tout une résistance. Tout un combat, il fallait tout ça l'idéologie na biso ya combat, tout côté yango tout côté yango na politique, tout ça ba patriote, tout ça ba nationaliste, tout ça ba tout lingi mboka na biso, tout ça bloc na biso, nous tous ensemble tout kei. Donc tout ça réunion na biso soki singela kito pona moko azala mukambi na biso na kati na bango soki linga ezala nani, tout tie liboso au lieu ko kende ko soutenir ba étranger ba ya lisusu ba piller ba boma. Bo siko tango bango ba ke kuna siko ba gagner ni. Ça, 50 000 combien? Chiffre. Bon, moi, je vais vous dire que si vous avez tout dans la OESA Motuya, la diaspora va bomber Congo. La diaspora va que Congo peut passer la Ligue des millionnaires. La diaspora va décoller la biso to zara ba moi ba toboli Congo ya kotobola. Nous sommes retirer le pouvoir. Il faut appeler la birena marteau na power tobola ya Congo. On est comme ça ba millions. Un million. Détournement à détournement. À diaspora. Le peuple d'abord, auto sagilit na 12e hérité na Kingasanité. Auto bengana kabilate. Auto sagina bango ba ke Kinshasa. Ba komi sko ko préparer ka net va venir na bango sko to de battre. Message au représentant chef de l'état pour ba iba tunaye ba on baza na entourage nae. Pour nous zo bimaka na idée à chef de l'état. O ba ndeko nae ba ninga na ba zo sala entourage nae. Yo idée no ko pesa na po ezande son nation ba diaspora pour ba on baza ba détourneur bazo détourner ba millions na mboka to ceux qui yo conseil no ko pesa na chef de l'état pe conseil no ko pesa ba iki o baza ko zwa mbogo ya mboka po ba tchala na ba libenga la bango. Bon, question à Neza Mutuya. On va répondre avec beaucoup de méfiance. C'est un piège. Pour nous expliquer, naza kozonga na sima mukonza mboka. Tango mukonza mboka zoki pouvoir alobaki ni. Le peuple d'abord. Non. Cette fois-ci, vous allez voir les milliardaires, les millionnaires congolais. Ça, c'est les paroles du chef de l'État. À prophétisant. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise encore? Toi a été déjà dit. Bonne chance. Merci. Donc, on a ce qu'il Ok, merci beaucoup. Le chef de l'État maintenant à revenir. Le nouveau millionnaire congolais. Et l'Allemagne dit... Congo comme Allemagne. Comment? Merci, Babé Massomo Penda, Togo, qui est bien la vie, qui a besoin de partout. Besoin de partout, dans le Mboka, qui chasse la Congo. Ça, c'est la parole du chef de l'État. Oui, mais il a travaillé avec ses équipes. Et vous avez vu des millionnaires congolais, non? Il y en a, non? Oui, millionnaires, oui, tous au monde. Pourquoi il y a un million, Voilà. C'est ça. 6-0. C'est ça, l'idéologie. Ok. Mais qu'est-ce que c'est ça? À part parole, voilà. Le rôle appelle dans nous, notre même nécessité. Maloba ya mukolo moko mokili pa ata tu konga ngo bomba. To rôle am kapé kana tongo vol pesile. Les gens ont été à la 2 ans ou 3 ans, mais la mando est le chef de l'État. Conseil ni ko pesa e na ba millionnaire no baza pemé ngaza pour ça conseil on est sur appel. Le seul conseil na ko pesa chef de l'État ko bandaye libota na ye baninga na ya memaki na pouvoir batonga Congo
ils ont déjà des millions. Au lieu de prendre de l'argent au Congo, d'aller construire ailleurs, il faut construire chez vous. L'espace est tellement grand, avec leurs millions, il peut investir en Bujimai, il peut investir à Katanga, il peut investir na Kisangani, donc Bambongwana, au lieu de Memango, et pas Mindele, ou bien toujours préparer tout l'exil, non, ça ne sert à rien. Construire chez nous, faire des machines de pêche, avec des bateaux de pêche, construire des usines, Kosala Bilanga, créer Bandaku, Batonga ba immeuble, va créer ba bureau, il y en a qui peuvent faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces millions-là. Ok, merci. Alors, Beke, Malabasuka, qu'est-ce que c'est ça? C'est Malabasuka, avant Malabasuka, mais il faut pas que ça soit une question. Monsieur n'a tout dit, il y a un bon qui s'est platé. Tongi Penda Totuna, opposant la biso, autres qui n'a pas mot. Tous les bâtis, opposition Koufi, tous les années, Fayoulou, Moïse, Rex Kazadi, tous les bâtis sur opposition. Tous les bâtis opposition, tous les bâtis opposition Koufi, tous les bâtis qui ont yom tous les bâtis charge à Nandimano, on va la pression pifou. Merci. MPC wana penda, poyo zali moko oyo. Tokolaxa misapi, tokoloba pe. Ngapo na no kantonde oyo pe tokanisa ke ko zape yo. Merci. Tozozela. Tozozela. Ko ndake yonga alingi penda. Opposition ezali. Opposition ezali. Opposition c'est quoi? Quand il y a une plateforme, moko ya batu ezali ko senga ko lobela vérité ya mboka. C'est ça qu'on appelle l'opposition. L'opposition, ce n'est pas seulement une personne. L'opposition, c'est tout le monde. Donc, moi et toi, on peut prendre la place s'il n'y a pas une personne qui fait l'opposition. Tout l'opposition contre Makambo Oyo, ils ont ça la Mayamabe Namboka. Maintenant, Nakoye Bisayoke opposition ezali pourquoi? Parce que opposants Oyo Bazali na kati ya ville de Kinshasa, le pouvoir en place, ils veulent l'étouffer. Mais bazoko raté, c'est pour cela bazako sangana na plateforme na bazako benga to vanda to solola. Omoni na libota nyonso si problème ezali ba vanda ka ba sololaka. Donc l'opposition n'a pas besoin d'aller prendre les armes. L'opposition n'a plus besoin d'aller faire sortir les enfants de Congolais babo manapona eloko na bango moko yango bazo senga na président de la République pe na plateforme na ye union sacrée to vanda to solola to ko solola na no biso moko bana mboka toza mo ebele babe masombo Martin Failou batunyo swana je dois accepter le dialogue mina lobby je dois accepter de dialoguer. Félix Tshisekedi n'est pas notre ennemi. Nos ennemis, ce sont des gens qui nous tuent. Il faut to vanda biso bakolo mboka, to vanda biso bana ya mboka wana bana tata moko, to vanda to solola, to protéger mboka eloko na biso bakoko na biso batikela biso. Nde eloko tina ya dialogue. Dialogue ezateke parce que to lingi to benga na kingani na pouvoir non. To vanda to solola, to mona mabe oza koya. Na division tokoyeba mabe ndenge nini koye ezoyela biso te tout ça la bloc moko biso ba congolais bana ya ba congolais to vandi bana oyo ya mboka wana mon cher ngai sala nga parce que moi je suis vrai moi je suis oyo ba vrai congolais je comprends non il faut pas confondre eloko tala. Omoni soki mutu abengi bino boya bino bana tata moko boya bovanda boso makambo na bino mutu alibanda zo contrôler bino esimbaka te. Omoni nde papa na bino soki abotaki bino 5 muna 5 wana bozaka mama bolingaka te ke mutu moko boye ayaka na makambo na ye bino bana tata boya nano aboso makambo na bino eza mabe. Il faut bino moko mukolo ya famille na bino noko na bino oya libota na bino abenga bino boya wa bana na ngai
eloko nini bozowela sikoyo soki mokolo wana vanti bino yo koloba oyo yo oza nango na motema ye alobi bakokota makwela bakoloba no bana makambo bolobi eza solo eza boye mena bino komi boza mitano boye ndenge kotambola botambola boye po kombo papa na bino etikala eloko nde tozokosenga na Félix Tshisekedi mpe na bato nyonso bazosala politique po Congo na biso etikala ekabwana te. C'est un dialogue ya kosolola mokili esalama na maloba na kosolola Zambe ntango azocreye makambo na ye abanda mpe kosolola na baange na ye akosolola abengi bango bavandi wabindi alobi na kosala boye mona mpenza ange moko akosivile nzambe lito yabi te tokosala yango na boye eza boye eza bongo mais sikoyo bakongole balingi eloko wana te ozolinga kopikle opikle na nini opikle na nini eloko ya yo te mpona kongo ezala na batele pouvoir na nga ya yo eza ya mutu te eza eloko na nga nde chef opposition kanga ngai opposa nyonso fo azalaka nsima na nga opposition komi ya yo non l'opposition c'est l'ensemble de tous. Le pouvoir, c'est l'ensemble de tout le monde. Ok. Et ça, il y a un côté. Ce particulier, on a multiplié en façon, on a un ministre des Affaires étrangères, on a un ministre des Sports. Non, c'est ensemble, on a créé un pouvoir, on a confié en tête nabiso. Des têtes de à Paris, à France. Babé Masombo. Merci mon frère. MPC. Merci. Baïke balamboka bobika ndenge tozala kina bino bomona ke tozali silité président na biso ya MPC Babé Masombo azasu na chapeau na casquette boyeba ki était quoi comme na casquette ya politique. Ya politicien. Ya mayepende ya mboka donc asengi yepa azali pour na dialogue azali pour na changement ya mboka. Nzambe asala di manière d'une autre tant suspect o tozo kanisa pa ko changer Congo ko zaï. Mais un message dans les amis na chef de l'État, na sentir chef de l'État, message dans il faut comment parti au réalisateur na Oxygène de la République na Arnold Vumbi na Yemoko grand frère na pas ici na kopesa message na la chef de l'État pe bato ba tout autour à chef de l'État ya banza mona nene bonika longi batutu na lingi na loba chef de l'État to lingi penda moi liberté d'expression ezala politique ezali o biso tozomona te biso toyiba congolais towa bana mboka toza wana toza pena la posa ya libération ya bato oyo kangi na moment oyo baobemina kwa bashadari ba natel on a combo yo combo on comba ba maîtrisable comment il s'appelle on comba maîtrisable bon comprendre un chef de l'État biso za na posa tozwa pena ba choc oté OK yo nzambe ndenge azobatela yo son excellence président de la République Félix Tshilombo ndenge nzambe azobatela yo biso za na posa nzambe na biso asunga yo au changer Congo wana nde tobengi de père et de mère. OK. Mais ba arrestation oyo ezo sala biso penda bien té. Ba jeune frère na so bazana ezo sala biso bien té donc o etikali bolanda biso na na balasima toyebi ke pour la président Babé Masombo zambala Babé Masombo yambala liboso te tokozala moment tokozala na posa na biso kobenga kaka dembo kobenga Bambote zabeki bambote na ngezaka na pa izino pa ikusu vero kusu na koboka isusu père na nga politique et j'ai 2000 ngala bonne chance mon vieux. OK, merci beaucoup. Un grand merci na Babé Masombo. Na habité par rapport à MPC, bon fonctionner ndenge. Non, toujours fonctionner ndenge ba parti politique ne se fonctionnera. Oui. Nous avons des membres, nous avons des réunions, tokutanaka, tous dans le secrétariat. Donc, je suis venu sur le temps de la PPL, tous en a parti allié, tous sont en Bango, mais il y aura aussi des signatures par rapport à l'alliance Torosala. Peut-être l'objet Torosalier na parti Moramunene, où ils auront déjà na combo na Kisasa, le mouvement populaire de la révolution, ils auront na tenga au tanga.
impère. Neti kaka exemple na pesi kaka neti impère voilà. Mais bon voilà bablo ndenge wana bo tokokutana tosali pe union moko boye lokola kaka ndenge baninga basali union boye bon nyonso wana tokofinana soit na dynamique moko boye tokosala plateforme moko pour eloko etombwama. Alors, on a un PC, vous avez un système d'adhésion, ma fiche, il y a Osomba. Non, tout ça, na carte ya membre, secrétaire Nabiso, Madame Menorda Di Massamba, yende mtu enregistrera batu nyonso na niveau ya Ronald Tozali na Général Guimanoka yende za président kuna. Tout ça na moi batu ebele na Belgique, il y a représentation de gens, donc partout nous sommes plantés. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore commencé le système Nengoboyebeli parce que système, il y a 4 membres, c'est ça? Non, système, il y a une marche, il y a protestation. Bientôt, tout le monde va sitting, dans le Château Rouge, dans la place de la République, pour nous dénoncer surtout rébellion et Salema. Dans l'est du pays, parce que ils ont les cas. Bon, gouvernement zoloba nango mais makamususu zoloba mate ezosenga biso moko peuple tout yango en avant parce que bazoboma batu mwa mingi. OK. Bazoboma mwa batu mingi, batu belé bazoloba te omoni Congo depuis makambo ebandi depuis Mzee Laurent Désiré Kabila aya na rébellion na AFDL, nous avons perdu beaucoup de monde. Mais batu belé batia rango ka penzate. Vous comprenez? Mais on va continuer toujours à dénoncer. Surtout nga souci nanga mingi zalaka kolobela mingi makambo ezoleka ya souffrance ya peuple congolais. Je suis vraiment au cœur na peuple congolais. Vraiment je suis très content message nanga vraiment je félicite beaucoup na armée na biso na ndenge ba komi ko s'organiser lisusu pour bazwa bamboka malembe ndenge ovira ezongi amaboka peuple congolais photo komisa bango photo to pambola bango photo féliciter bango pour bazwa courage. Tous à la raté ko critiquer ils ont mabé tango omoni bango parce que kufa pona biso sous le soleil vous comprenez. Par contre ba bénéficier na grand chose ta la bolingo na batika bana na bango batika basi na bango bazana souffrance ba perdra pe ba collègue na bango omoni akozonga souté beaucoup mona ka souté mais beaucoup mona ermo peuple congolais zo critiquer bango. Mais ceux qui basali pe di kamba malamu nous devons les féliciter. Bandeko na biso wana bazalendo force phare RDC na ba conseil na bango nyonso bravo na oyo bozo sala biso plaisir na biso batutu za libanda isala biso vraiment moi motema bien. Ndenge ovire ezongi na kanisi kala mingi te Goma pour Goma penza ndeto oluka penza na maya miso penza totindika nanga penza kende exil na Rwanda bo. Merci beaucoup. Alors, quand tu as la question, quand tu as gratuit, pardon, tu as une question. C'est 20 €. 20 €. Ouais. Carte à membre parce qu'il y a un des il faut que tu secrétaire non ah ouais OK, merci. Donc carte wana tango to enregistrer yango to yango de to préparer yango ba marche to sala ba photocopie ba mambo ebele ba kokoma parce que secrétaire na biso vraiment côté ko commander bravo. Bon, on a une question moko. Na tout na peuple congolais. Eza question. Moni na vraiment nazo senga na peuple congolais. Bêtise ekoti mingi na diaspora. Éviter ce que vous comprendre. Si tu comprends. Est-ce que peuple congolais est-ce qu'il va permettre biso tozongela susuma mukene to banda osala pour to calmer nano? C'est bon à droit, bon à droit. Est-ce que tu peux qu'on s'organise parce que ngala ko défendre bon donc ngala ko banga nga soki na ko na obanga nini ba lobaka ba benza ka voyou on veut me ko senga surtout sengi tu bato ba yambara bango wana na bandaku na ba restaurant ko mettre bango en garde en fait voilà bango ne ba motiva bango ba fille oyo omoni ba fille oyo ba osala ba bêtise mikolo peuple défendre ba fille oyo vraiment bazo sala bosoto nza nous sommes un peuple bantou. Il y a des choses qu'on ne peut plus à tolérer de vos vandina mama na bino oyoka bozolanda
baémission oyo bato ebele bafamille elandaka bavandaka yango mpenza na table na papa na bana na ye baolanda makambo na biso ya bakongo omonaka jeune fille moko boye abimisi babiloko moko boye azolobaloba azofinga azofinga babiloko mosusu donc osentir mpenza ke non nteme esuki mais sikoyo toza na mboka bato mais est-ce que soki nga moni faut ça pétition tosengi mpenza na pétition tosengi mpenza na peuple congolais toorganize mpenza bapeti babanda kopourche bapetite wana na bato wana to basalaka babétise est ce que eza mabe te bosala pétition eza bien parce que trop bato baleli trop omoni nga mpenza omoni soki nalobi boye eza bato baotelemisa nga na nzela baben topesi bino réseau komba salaka pétition komba soki komba ezalaki makambo ezala te ezala na norme ya droit ya norme ya droit de l'homme ozwi pétition ate ya 10 000 lobi ka Congolais tous les Congolais aussi so ezaka mpona bonne cause wana oyo lobi na nini donc ça ne va pas donc makambo mosusu yango na osenga na peuple congolais ok c'est la pétition bino mpe bosalisa nga na baémission botuni kaka babe masomba sengi na peuple congolais parti okaa nde totyango liboso en avant est ce que bolingi tozonga ndenge tozalaki tokalme nano bato mosusu oyo baye lelo na lobi parce que poto yango eyalaka soki moto okomi okomi omona neti yo moto liboso oyaki donc yo kaka nde foloba yo fofingaka bato donc ozomona bato nyonso bazofinga batata ya bato non merci beaucoup toujours courir derrière le temps donc merci un grand merci vraiment na yo on vanda na biso na plateau awa merci na Oxy de la République merci na Arnaud Vouma merci na Alpha Sage Image Bobi papa ya beauté image na pesa mbote esika zali merci na bato nyonso to bamesana ko soutenir biso na Congo Libanga de décembre champion de Lix international Dona Yoyo bambote siko zali pourquoi pas à Mariam Mafuta motema ya Alpha Sage bambote siko zali et bonne année à toi aussi Djobour Manzambi na Clément Ferrand pourquoi pas Djikanana Kasavubu Ekoyate Véro Kaparka joyeux anniversaire à toi Nasi Dokuta lobby colonel Viris Dokuta lobby wana et pas Eric Loquette Show tozalana vraiment bana matete bana 9-3 bana 9-4 bana ya 9-1 tozalana vraiment et pas ya Eric Loquette Show okuta une émission au s'abonner au partager et on desala raquette ya lisusu liboso ya écran na binona si boso ba TV cher merci à tout le monde a changé ka TV pour notre la Demboé merci vraiment un grand merci TV à 3 000 € uniquement pour tia YouTube monanga grand et ça l'inga ma plaisir bambote na tout le monde donc beau commenter beau partager surtout beau s'abonner vraiment ba commentaire na bino vraiment beau de la biso numéro WhatsApp ezawana eza ouvert 24 heures sur 24 heures pour na cérémonie pour na besoin na bino tozawana pe kaka 24 heures sur 24 heures to répondre na message to na attente na bino vraiment ozala de cité to kutali bongo pour l'emballé asima to zaki bongo na sénateur B qui l'homme de 26 continents 26 communes 4 continents donc to kutali bongo pour l'emballé asima et ciao ciao Arnold Vouma